et puis bako continuer ka toujours ko publier ce qui pas bien ngate pour ça moi na ngai oh mais moi bongo ye awuti na kati na ngai pour que ndé poto bongo moi sina bengisi ngam to na sali makambo nyonso wana c'est pe message na Herman Kasongo Herman ba to plibier oui moi na ngai ouais moi na ngai ndenga kenda poto moi sina bengisi ngana sali makambo nyonso wana ngana sali makambo nyonso na fike moi kozanga boto c'est pas na ngai yango mona makambo nyonso wana et puis na epsa ki nzoto ne ki mobali e ko joie vraiment tant soki azongi te ko so nanga écouter les masute que na che moi c'est motema moto pour que ya ki de poto quoi que kuna makamna lobele que il faut ça la salite bandi ko fashinga respect ne baloba na portugais nde yango moni ekina ba forme wana Congo France bisona bango na bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Merci beaucoup na bandeko tout bazo occasion kotala émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Dili Dipumba kotala biso na musika na bato bazo tala biso na TNT na 7TV1 bo continuer kotala biso bo continuer ko benga biso lelo na ko sala émission na moko aza maître ya molimo musulman tokosolani masolo ebele makambeze ebele foto simbanga na ye alobi asalaka makambo ebele moto azangi mokanda na poto moto lelo azobima na mwasi nde mwasi azosepela te aza na pouvoir ya bokoko pouvoir ya musulman pouvoir ya kosambela mpe moto asepela me makambo eza ebele foto solani c'est la première fois na ndaka maître na kuti bakar ya bajip c'est la première fois na kar maître ya bogar bazalaka nanu te bakotikala mpe kozala te mbongo na moni epa na ye na makambo na moni epa na ye mais monsieur eza molai botala makambo ekoleka bien na yamba ba maître mais awa ona moni na makambo nga nakuti plein ya basi na mibali batondi o azosalisa mais a moi mokie 12 ans to 13 ans 20 ans to 30 ans epa na ye asanika moi mokie tozoyambe bonjour mais ouais bonjour papa journaliste Monica maître msou na ebité maître tailleur maître boxeur maître judoka msou ba ebité soko se présenter na bandeko belé o bazolanda ouais ngai kombo na ngai maître Joël Moussa naza maître praticien et puis connaisseur et mystique religion na yo religion na ngai naza musulman donc islam voilà ouais maître ceux qui totali religion des islam ou musulman osalaka nini eloko nini osala ki maître tanto bengi maître religion islam eloko nini osala misala eza presque ebele ebongaka baclient oyo nasala misala bango bazotémoignaki ngai na mitémoigninga moko voilà mais comme olobi maître musulman mais bato ebele mosusu bayaka awa balobaka mosusu abasangisaka omona aza musulman aza bouddhiste aza nani mais yoka musulman pambaka kasi à partir ya praticien wana nde soko bando tulanga praticien na keno détail avant na comme musulman praticien aza nani donc praticien moto aza na pouvoir inkelike donc il signifie pouvoir moko batikela yango ya kotikela neti ngai pouvoir oyo nga naza nango oyo nasalaka batikela ngai kotikela parce que biso kisi eza ya famille batikela ngai kotikela et de deux je suis aussi musulman donc c'est un peu ça sala ya kotikela koko atike pa papa atikela nga parce que bango nyonso bakufa bon ça fait des années depuis ma bande musalo depuis 2007-6 oui ça fait des années yaka to banini to ezala medo wana te bamosusu ezalaka oyo bakangi mwasi mabota o alingi asala soki nini yango asala eloko nini oyo osalaka avant tofongola page oyo bato baotala biso pesa biso badetail oyo osalaka nanu 5 minutes otikilo mikro apres biso okota siko na kati neti mbaso eza te soki moto oyo batikela ye pouvoir il faut asalaka kisi oyo tele neti mbaso kota mbaso nayebi te nga nazo na jamais côté spiritualité moto aza na problème ya financier soki acontacte ngai akozwa oyo moto azoluka mosala
azozwa te soit contacter ngai na makasi ya Allah subhanahu wa ta'ala akozwa musala. C'est rare na mutu ko première fois na yambi mutu esanga ki abisinga afungoli monte manabe ki naza musulman bayaka bouddhiste na sala ka boye koko na biso mutatikela ngai depuis bo mwana na biso na kindoki na kata libumu première fois na yambi mutu abisinga ki aza maître musulman. Ouais, tant on tourne religion, il faut le ba religion au ngana sambelaka. Yango mona répondre naza musulman. Mais le temps au mona ki ba maître bele bazoya na TV ou ba bebisi musala bazwa côté ya te ndeti yo oyeno ki maître te ya lokuta auto maître mo lia batu mbongo yo oye côté ya oye difie batu makambu batu bele o bazwa ko yeba te. Donc je mona ba maître koko iba ko leka ba ko lobaki ba comédien bele il maître na yebiete maître koko na yebiete koko te na yebiete l'arme soka de la nani kombo nani des larmes adela na yebiete nani maître na biso nani Mitterrand nani lipasa satan bakombo mosu ebangisaka epesa nango lobiko te yana kombo mosu oyoki ebangisi epesi lobiko te bakombo mosu otangi wana nakobanda bakokenda profondeur te mais naza mwa likolo na bango mpo nayambaka misala oyo eleki epa na bango eyela ngai etango nasala mosala nokutu naleka place ntele esimbi ete epano esimbi kokoi na donc nayebi ye te mona mo bazolekana te babiki bacomédien nyonso oyo bakufa bakota baloge basala boye est-ce que yo kolongola bamambu wana oyo ya lobaki abiki so bacomédien bayepa na ye te bacomédien bakocontinue série ya kokufa solo et maître ozomonama bon mpo na ngai mpo nit aire wana bato wana bazalaka na vie balobelaka yango te bazalaka aire bato bakufa mpo banda kolobela yango donc c'est un peu flou place wana tant que mutu aza en vie net singa naza na pardon boseki bato théâtre na simbaka surtout lenga pe naza en pleine ya kolobelo bakombo na bango théâtre oui oui banani esi bayepa no mona baza mibale puis baza na succès makasi na monde théâtral banani eza vidéo na studiate vidéo longo ba vidéo ndenge succès za na studiate basimba soki tuni vidéo longo ayebi ngai soki tuni studiate nga ayebi ngai oui personne va balobaka bacomédien bakota na mo bikota oyo ya bien ya mabe te c'est juste à garder succès oyo aza na moto apesi yo bikota nzambe moto apesaka to bino kasi nyonso tosalaka nzambe moto andimelaka yango so nzambe andimeli te ekosimba te voilà c'est logique il faut nandimela nzambe moi mpito aza mosala nzambe alobaka ke Jésus et si tant Jésus c'est bon nga vraiment makambo ya Jésus tant que naza musulman nayebi yango nayebi vraiment vraiment musulman te mais nayebi na ndenge nga nayebeli voilà moto avandi na plateau ndeti alobaka ke jeta bato boluka temps mosusu temps nzambe eseleka omoni lokola aza sorcier to moto azopratique nayebi te est ce que temps ya nzambe ekoleka te nzambe ekoleka te le titre de tobotami titre okufaka te nzambe otikolaka te fo tozala nango parce que eza grâce ya zopesa biso tani ekoleka ndenge na plateau moko nanani terrampi eza problème te nga tubiloko bongo yango nasepelaka nango na plateau moko oui ça ba verset bible ouais nga nakokende na Coran fo biso na kati ya Coran vérité eza kuna mbango c'est ça te nalekela na puissance etele mambakisi na puissance tellement mbokisi na leki mutu azolobaka no te nzambe leki déjà c'est que aza ignorant aza vraiment na enseignement te non po oyo bazotala biso po bazoloba nini oyo kobenga nga comprendre muzindu na ngai age nini yoza nango po loba na mutu ozoloba naza papa non kozala na kisi eza likambo age te kisi eza ngo science ya nzambe te mais kisi ouais kasi tana lobi maître praticien eza nango na français na linga le lobi nango nganga parce que musala na sala na boya ngote praticien eza nango na français donc musala na sala na boya te na en plein droit ya kolobela ngo maintenant que lobaki awa l'autre fois de cette émission na tali émission na moko na tena TV lobi
nayebi nga nayebi encore ezala bakisa bokoko nde ezaka moto akokoma plan akokoma bato baeskize biso serse ndenge okoma monene azobima na mwasi serse ekomi monene to mwasi akima ye akotela eloko après mwasi azongi osala yango nde barecette wana ni lipart nga moko naza nango eza barecette moko eza mpasi mpo osi retrouve yango na bato oyo bakoma koleka na batv mpo alobaloba wana eza c'est un peu rare équipé te mwasi ube mobali soki oza na elombe moke elombe tanki nzoto na biso eza moke eza biloko ya bokoko te mpo bapesa marché te wana eza mambo ya spiritualité ezala oza na mwasi moko mama wana apezaka o 200 kilo soki osangisi nde nzoto akosentir vraiment que non nauti vraiment osala ngo na ndenge kasi eza mambo ya spiritualité ke mwasi aza monene oza mokie mais asentir ke ata yo oza nokuti na eloko te fopesa nini batangawisi fopesa ye mondongo abaka topesa te wana yana otoloba eza mambo ya bokoko te eza mambo ya spiritualité donc soki okoti ye acomprendre que non nauti et puis kokuti apamba te akangami mpe na yo nobenda nini ekoma kasi eza milimo te eza nde secret mpo nga na kosala na yebi nini na kosala ekisi miliki to non eza ka mai eka ya pamba voilà nayebi moto atikala bongo to ezala kaka fo amelaka yango amelaka yango atangaka bakombo na yo avant te akotanga kombo na nga te ngai nde na kotanga makambo nyonso ye na kopesa kaka banda komplike eloko lobi oyo oyebi lelo basa poto ebeli baboya mibali na bango mpo na poto misali makasi eleki eza mobali anga simba papa boye papa bise kosimba nga te mpo misali makasi eleki asimba mo yango basa poto ebe bazoboya mibali na bango secret oyo ozion toyebi ke ezalaka o mama Israël o mama mo boye o mama mo mais yo yeni biso secret ke okobima na mwasi no mwasi asentime ke abimi na mobali oui ezali même mpe ezaka yango notoloba na début eza kaka mpona mwasi eza mpona mobali te même mpe mpona mwasi surtout basi oyo bapiti akozala ndumba voilà so kanga mobile kokanga kutu te so basaleli recette wana so na journée abimaka na 10 mibali 10 wana bakokangama et puis bakotingama ye eza secret c'est quoi na secret nini eza okofungula biso biloko oyo ke non tomona te naza na kisa bokoko mais yo commission ipana naza na mambo ebele nasalaka surtout mambo lingo bon vraiment presque monde entier ba déjà ba musulman ba makasi kota basi kota foot kanga basa bato so muta ya kusala makambo epana yo omona yo moko kangi te soki ngai epana nga soki mutu aye o eza posa na yango na kosala c'est pas que non aye na posa mususu nga no comme sango posa na ngai te na sala ngo te sosela mosala oyo moto mavandi babi te eloko osali oyo epesi ngai swati nabimi député nabimi ministre to mwasi moko mabi te kambo osali kongesi kasi yana toloba c'est inutile ya kotanga bakombo na bango voilà so natangi bakombo nango par rapport baza ba grand homme ekopesa bien te nde bayaka te bapasteur no baya te toloba boso non question bosolo te jipi naza nango wana eza na parking so na biso pasteur moto apesa yango na kotanga kombo te obo yango parce que jipi nanga eza na parking wana moto apesa yango pasteur moke lopango tozeza yo non awa eza appartement nafutelaka kana chérie oui eza yanga yo cercueil te eza cercueil te moso okotisa yango na ndako songola na okotisa yango bongo songo cercueil mais songo zongo eza pasteur nde moto asombelanga yango mais kotanga kombo ne boye nde na kotanga te mais lelo bato ebele baza na badouleur bato ebele bazoka pasi bato ebele babebisi bambongo na bango mpo bayepa bato oyo batosala bazobikisa bato wana pasteur to moto moko aza apratikaka mais suka nango bazozwa basolution te omona moto ameli ye mbongo omona moto akosi ye omona moto alali ye moko omona moto akangi ye moko bato abongo bagenre abongo yo osala non premièrement nga soki moto aye mosala epa na ngai eza neti yo moto ozobela osentir moto mpasi oke na hôpital un bon docteur akokomela okisi bikomela te il faut aexamine yo ayeba motu mpasi wana ezowuta wapi ayebi so okende sasa ba examen
tant qu'on a une réponse, c'est par là à commuler ordonnance. C'est par là tant qu'on met la qui soit en rose à guérison. Ils appellent des mon abus sur votre respect. Donc, les mon en a salé là. Donc, soit mon toit qu'on contacte vraiment dans zone combo. Combo, na salle istihar, na salle vérification. À partir de la vérification, wana na oyebela maladie na ye. Iza wapi, azobela nini, ndenge moi c'est qui meni ni fana sala po azo, c'est par là pe ordonnance ou bien bloc to kosomo. Lo mo be simbité. Oui, eza baka ya rivaka. Au seul pe likambo simbité. Mais na kotika bongo te. Na kosala le tout possible pour que si c'est le mot bo c'est le muteloko et simbito ça la méthode nini ke mutu ana arrêter na mbongo ne mso apesa kiyo ozong c'est le mbongo to créer méthode nini pour le connaître na ko créer méthode mususu voilà parce que naza praticien c'est quoi famille et puis de deux je suis aussi musulman voilà de ce côté si mi te fona changer côté mususu voilà des arrêtés te code ya izate ce qui ne mutu azana posa na ba méthode ezali lungi to sala pour que azongo mais femme nani ma bi pani batnos ba baka pa na code des pa na code des mais c'est la première fois nimi que code ya pa no ezate oui oyo nga bien ngai musala oyo na kokuka ko sala te na lobaka o na ko sala na loba yango voilà mutu so azana posa code ba pratique ezali lungi to sala pour que azo yango ba tala biso ngazaka mutu atembea mutu so baka bofani na maître ngo bofani na mutu azoganga zolo baboye mutambongo alati bien so tali bilamba alati ya cher ozo démonstration mobi ay bangi sanga linga pina lo baki nazala mutu ya nazala mutu alati bien nazala mutu asanga premièrement démonstration ezakisi mezala nango kiste parce que belega besoin na ba plateau a autre que ça ba recherche pas comme homme spirituel a kokité mon baebisi vu qu'ils ont déjà démonstration à comme les Canadiens on moni bato wale bato mingi bambon pour na ba démonstration pour pesa ba pour nani parce aye initiation a bandi a kokité mais vu que me woli c'est déjà ko ba démonstration yango moni bato ba comme lo bani garbo azalo ka fali mais pour na côté na mondo fa ko manata pasteur fa ko manata bon vraiment bo garba bota malango hein kitoko babota malango nzambe pe songa na sele mutu musala apesi na le fisc $1 $2 ou mbongo na biso toliaka même 5 000 10 000 ou 20 000 francs congolais na facilité au somba li papa au somba lamba parce que banganga kala bazala saleté à nos jours bazala sous saleté est-ce que peut ndela boko bimisela biso mbongo pe to moni mbongo pe be mbongo pe bi naza capable de bimisa mbongo ka bo vanda ka mbongo bimika pra mbongo binga ko bimisa mbongo na koti na poche mais vandi maboy pa yupo bimisi mo bato mbongo to vanda mettre be mbongo bimia bambongo wana euta wana na ba banque voilà euta na ba banque zongo na banque nga nazana no bantité na ngai bakoko na ngai bangole na kotina ne ba wela biso yango bantité za esprit mbongo yo muto lo ba montant to ye mo nda kata kuna ilo montant même dans le montant l'essentiel bah il est bisombo Mbappé pourquoi pas dans cette jeune expérience na on a le lingini na kindaka nango ta la biso bata tembe ba ngako tuna lingaka bata tembe ba benga ngaba mettre ngana épreuve na épreuve ouais ya babaka so pe na épreuve non oui ya baka oyo baleke pa bato balia bango bambon ba pisanga baka wana ta la biso épreuve OK problème te ebiti soki bako elanga eloko na ngai OK toleka na épreuve oyo bazana yango tosa non merci beaucoup qui mon ami soit OK ba fila biso na mbongo na biso tolobaka ba fila paka ba mona peleve on ngape mutatembe peleve voilà OK on bataka combo peleve déjà OK ambona toye baso mbongo za kati zo mbongo za na katite c'est beau kanyo ntende nkembala rouge ezali draka kapo zantarani drapo na sécuriser zeni ni pas peut-être porter monnaie to banque to non na sécuriser boîte image parce que boîte ozo yakala koko salela ngo papa sala nga pena zo salela ngo linzanza ezela ngo linzanza ko so to mona ngo eza vraiment yakala teli mbongo ngo bimisela ngo to ko tala ngo so keza na mbongo na kati mutatem
talango BCBG na lingi maki démonstration za ok tozo talango ce que za mbongo to za mbongo. OK, merci beaucoup. Non, nazo fungola. Papa Kaberabe, oko suga biso. Non, exact. Oko suga biso ni neza na kati kuna. Poudre. La cause on est fisc même 500 francs ou 100 francs ou 200 francs. Pas cause Lingzela ba BCBG Fabinda. Temo mshondeni. Malinga ngamuni meza 500. Yango 500. Billet 500. Kocha yemo na kati. Ngapi na tembe na kotsa BCBG ya lisusu. Yango 500 francs na kati mbongo na biso na kangi yango. Position oyo ezalaki na yango. Poudre ezanini. Ils ont représenté. Pour de ça, la membre belé. Le respect de freinage. De freinage? Oui. Freinage par rapport? Non. Par rapport, il y a ma camonneuse sur le marché. Surtout pour des vagues hautes, ça est là. Voilà. Pour de la membre belé. Voilà. Merci. Naza déjà contacté entité Nangaï. Ah, on est tous à Naza déjà là-bas. Naza na bango kasi tozo mona bango mais tozo sentir bango voilà par rapport à eloko oyo sengi c'est tout. OK, merci beaucoup. Oko fula 3 fois te nana fuli déjà yo fula 3 fois te a folie il m'a pété. Non, yo nde muto sengi. Yo na senga fula 3 fois. OK, merci beaucoup. Papa journaliste. Et pardon, papa caméraman ben. Toujours ba dollar to ba franc. C'est sur Azaï bambonga kala bato aboya ngwa Oko fongola na yo. yo fungo. Te yo fongola. Ah, ngapi na mutatembe. Ah? Zoka otala. Te tika avancer. Na bien zela no zela. Ah? Mbongo uti state to uti bibuchwa. Zoka otala pour des années na kati na sa. Mbongo uti state to uti. Zoka ngapo sanza ozo atenya ko vérifier mbongo ezo bima. Mbongo eza mbongo original. Mbongo eza mbongo solo. Beste benda no. Hein? C'est la première fois. Tu compter bongo. Tu compter. C'est la première fois. Mbongo uti state to eza uti. Si na banque ba expliquer ba c'est de transaction. Na biso to banque apo. Non, eza c'est juste banque kaka. Parce que banque eza partout dans le monde. Même en Afrique ezali na $5,000. Donc ce que tu vas nous compter c'est ça et l'exhibition na ten. C'est la première fois. C'est la première fois. Mbongo to lia to mbongo lia te. On a so mutu kati. Oh BCBG. On a commis mbongo. Eza mbongo solo to mbongo wa fancy. De réponse oui à moi. Eza mbongo solo. Oui, l'exangate. Comment tu as joué c'est pas lié, vraiment il faut la parce que là va faire un souci c'est. Alors monsieur ba comment il y a que ça la belle monsieur ba ba te que nos femmes souci c'est monsieur peut travailler. Oui, le côté il faut le canal de vérification. Le moteur bien il faut la vérifier par quoi on a eu.
non pendant qui s'écoute ceux qui s'écoutent déjà manière ni na recette pour qui s'écoute à quatre famille 2 minutes autant en bongo c'est à combien c'est la première fois na plateau c'est la première fois autant en ndamu autant en ndamu na fona tanga ba compter nga kaka c'est la première fois c'est la première fois na mona na baba maître c'est la première fois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 na biso 24 24 25 Mutasombi catches 26 27 28 29 30 donc c'est aussi ça c'est ah 30 yaka ouais parce que il y en a sur le baba tout l'empaka et pas vraiment que nos potos eza non facile on misombela ka biye yo moko osalela ka nyonso yo moko fona kende ba petit visa et puis maramoneso des fois la première fois donc yo za mutu moko stroke no mutu $2000 $1000 te yo mo déjà na moni déjà $3000 na kosomba kaboli anga te ba kabeli kaka 3000 oya linzanza mususu wana eza anga te mais les gens sont comme ça donc nga pesi kaka oh nga so combien parce que yo moko na plateau ba mona vraiment yo mo pesanga siko na plateau ah bon ba pesa yo ya on otsulo ba o ezali démonstration singaki na plateau yo moko longola te pote ba mona ke toliaka ngo na plateau awa atami bala atami satu bato mona maki na oshanzango na ofilmer yango na oshanze kasi oyo ezambongo normal ce qui ya mabe jamais na komimisa non kozwa voilà kozwa kokosa déjà faut zela mabe so mona ke plateau ngaza ka tembe na plateau awa eloko ekanga biso siko yango na plateau awa yo senga ngana boya ki démonstration mais na plateau siko na zo combien OK problème ite benda bien olianga te awo bolondelanga bakabelinga 3 $500 bravo c'est la première fois la plateau mettre kabelina $500 c'est la première fois tala lelo nde na confirmer que ba mettre bazalaka o ba mettre bokosa rabiso onga ya kokoi onga soki ya satel passe à sata onga nani moko te na mona spectacle aboye abimisi $10,000 exactement $23,000 yango na se na osaka na ba dollars $500 ba kabelinga bolianga te o eza pesinga kina soma mutuka te ye nyonso o amonika olianga bolanda ye mtazana mbongo aza mbongo te o ba kabelinga yango bino tembe o ba chanza yango te yango na poche elimo na poche total maître ozangisina mamba oloba c'est la première fois na yamba est-ce que mbongo eza mbongo ya yo moko to mbongo yanga moko j'espère to check 500 francs na kati bon 500 francs ndene komi $. Kasi nasali omoni dollar eza mbongo moko ti pana ngai ndenga na yebili mbongo basala yango te ngande na yebeli oyipona nini tozanga no boy okomona na zana $100,000 yo zana moto okota kiti tala re 500 c'est la première fois nyonso kosalela ngo kosalela yango voilà donc c'est là tout ça est bâchement mo kiaboto zonga pardon batebeli bakotala biso omoni ngamo nazwi palpite lelo nayebi bana baolia soso bana bazongi classe c'est la première fois na plateau bamettre tout boleka na plateau bamettre mikie c'est la première fois na plateau bakabelanga $500
mais maître Zabaso a mis mbongo c'est la pose na cité ba maître nyonso baso a mis mbongo za la kaka ote so olingo kufa so olingo saba peson ba maître nyonso baloba ka bongo soit fa zongi sango ezongi soit fa ça na tsondeni mais $10,000 ba 500 ba kabelio bon 9,500 c'était quand même ça non non o etikali na ozongisa nanga yango o nde na pisio tanki yo singi on a banque ezongi nango parce que ça pena ke banque na merci maître tu vas atteindre la biso numéro contact pour battre musuba aux apôtres ba benga yo au bangisi ngai sans code ya ça pour témoigner magique mais pour dresser normal ouais moto yo azana posa contacter ngai ba o bazali bande ya mboka plus 243 89 95 70 599 plus 243 89 95 70 599 donc on a fait le téléphone en de 7 heures plus 243 89 95 70 599 tu as raté Facebook na ça la raté voilà comment copier bateau voilà ka WhatsApp on a fait le téléphone de 7 heures à 0 heure on a la 16 heures et le cul au moins naza misala bato États-Unis pour toza ekara ba air voilà au moins ba ko zonga lina ba air ozo sanga mutema moto nakopesa déjà $500 kezo continuer mutema moto ah bon te o etika inde tozo zongisa ngo o etika tozo zongisa ngo nazo lancer pe message nanga na Herman Kasongo bato plibier oui mwana nangai Herman a théâtre ba plibier première fois ouais mwana nangai ndenga kenda poto mwasi na bengisa nga na selema harmonion so wana nga na selema harmonion so na fike moi kozanga boto sepa na ngai yango mona harmonion so wana et puis na epsa ki nzoto ne ki mobali ko joie vraiment tant soki azongi te ko so wana ngai ko tele masute et puis ba ko continuer ka toujours ko publier ce qui pa be nga te pour ça mwana na ngai oh mais mwana bongo ye awuti na kati na ngai pour que ndé poto bongo mwasi na bengisi ngam to na sali mamunyo so wana ke na che mwasi na motema moto pour que ya ke ndé poto sko ke kuna makamna lobele ke faut ça la salite bandi ko fashion respect ne baloba na portugais ndé yango moni ekina ba forme wana donc nazo la CP message na maele te maele si la ote ba comédien ba yaka na bango ouais non ba benda ba ona poto pa basi na ba oui notre temps lo ba comme bazana ba stabilité na Kinshasa ba banda ba bien baza pe bien na ba famille na bango message Herman Kasongo c'est la tout niveau question teme et bangisi ngai do babi ki bonzo tone ko telemaka tete okozonga na makolo ya papa na yo mbongo vraiment c'est la première fois oh non mon lokwa ezolimwa comme ça za mbango mbonga limu siango BCB je me suis oh elimwa ka siko mais oh non mon amatis ko ça message non o ba kino so ba tala ko pesa batu numéro contact nous on a message ba kam oyo salaka to banda non par rapport au lobby ke on rappeler mambo lobby moto oyo aza ko sa mana mwasi na ye asepelisa ka mwasi na ye te soka bengi yo mwasi na ndo sentir que asepelisa ye mwasi ope mobali asepelisa ka ete mais mwasi akoma to mina 10 bali mbala nyonso ba koma donc ezana début ya émission mobali oyo soka bemina mwasi na ye asipisaka mwasi na ye te elombe na ye disons nzoto na biso mbali eza muke soka contacter ngai mwasi na ozala satisfait et puis mwasi ona po aboya ye kozala pasi même peu mwasi surtout baso ya bandumba babimaka na 4 mbali 5 mbali soki na selele recette wana mibali no babwe mutema mibali nyonso wana babanda toujours kolandaka ye koma yo fosa bon il faut et comme yo il faut to le canata puis séance après séance ne se parler aujourd'hui tanga zo mukanda ndeti mutu na poto akanga mazanga mukanda ko ya pepa no mamu oui akoye pa na ngai akoye pa na pasteur ko tozo pa na ngabo mutu ka waza na poto sala tant que mon pépé zali maïzel mabele zali za 4 lois nature na na facilité aussi ba mbongo ndé pe ndenge mbongo pe ok voilà merci numéro contact ouais mutu aza na pour ça contacter maître Joël Moussa bon ezali merci balandi biso belé botala dollar o nazala ngo avema dollar ezala ngo tozoso mbongo oyo Congo France biso na bango na biso na bango
ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com